salaki interview à Liboso, président Lobina Biso koza fou. Oza mayele te, oza sage te. Oui, on bête à internet quand même. Petit bon on a raté à mort que bon moni ndenge ba image to bimisi ozali Mike Mundangandanga siko toza wa penza to zongi siko parce que annonce na biso salama ki kaka na kati africaine to uti mort to zongi awa to lingi to zo pe ba interview ya bandeko bazanginga nzinga wa ba artiste comédien ba yele la commandant Mundangandanga po marambo boye na invité info 16 ce que digéra ndenge nini ngamo na uti na kati ba image yango bo mona matanga Mundangandanga ekozala lokwa matanga otomonité ata matanga mwana bébé kuté zaki boité ezala boité mwana bébé 5 ans balelake boité na kati vide ba artiste mukie or matanga bimi lelo ba kiti ezate mama e na ebité Mundangandanga ngo azaki artiste munene to artiste wa botami lobi po na qualité na ye to ebité ba artiste comédien et belé ba utina ba conférence ba convoquer bango pa ba kondia mboka mama Olive bengse bango na ebité est-ce que ba kenya ko sa mama Olive te ke ba na matanga penza po balela Mundangandanga na ba condition to kutana quelque batu ba mekano ko expliquer biso peut-être biso to mikosa peut-être maramboze belé papa bonjour bonjour papa maman toza na matanga ya ezali commandant Mundangandanga mekana ko ebisa biso awa tomoni matango yo façon eza na kati Mundangandanga na ba qualité nyonso ba kolela eboite bino ba artiste comédien bolo banini ndeko na ngai wana na raison hein ngana peso photo wana raison omoni bablo mususu fo ete ya ba vie na biso po biso to na se to ko appliquer mikolo likolo ya ba doyen o ba likolo na biso to ko ba papa masumu lokola ba ya Solange Mindondo lokola ba ya na biso to ya groupe Salongo o comprendre lelo to la génération na biso o to ye lelo hein so lelo peut-être jeune mo ba kufi to le lagi na fikine te to na olele na zo parce que zo eza place des artistes fikine bien sûr to ko bengo pe place des artistes mais na niveau ya papa Mundangandanga c'est un héros asali espoir rebelle na mboko yo asali théâtre asali amemi théâtre na ba niveau international o ba comment otala groupe Salongo peut-être po ye pas alaki na groupe Salongo. Vous comprenez? Parce que loko ebo ma vie na biso eza nini organisation ezate ko yeba mingi ba mikolo wana balinga conseil te yo ebisaka lokola papa masumu yo pese conseil awe biso mako munini oza koloba wana mwana o mais papa masumu wana tomoni akoti ba faillite belé na théâtre congolais ya ba faillite belé parce que azoyoka te mutu lokola nga ko kanga maboko alingi ko mema théâtre ngona ninga ki français logique makambo mama omoni ngai babenga nga la bouche ba comédien nazala mamangambo ebele ba comédien soko ekili yandifu mutoto oleka na internet salo bana lobaka mingi pona ba comédien Fiston Saïsa ya awa alobi ke ba pesa ya za la président ba comédien quelque soit ça ogeye quelque soit nini bo pesa mutu na mutu chance na ndenge na ye bo baboya yango siko yo ebisanga yo moko za wa net et puis oza mopandisa ngo monene na poto ba yebio eza soni pota ngozolo ba déjà bona niveau Mundangandanga to lela awa te en plus to ki que place o bazu yango eza na mutu moko comédien moko Los Angeles nde muta pesi yango ofele Los Angeles botika biyoka yoka Los Angeles azuya wate batu bazuya wa eza ve masumu na nani na Solange Mindondo Los Angeles waki kuna bon zela wana po eza peut-être débat on va zonga papa yo lobina yango zu place donc moi ni makamuna ya place pocha Los Angeles bien sûr Los Angeles maman papa Los Angeles là azana na nina ya association na ya sala mais awa na fikine bien sûr kozala ye mais biso to sala ki réunion to contribuer na matanga o contribuer combien pour to combien coûte ba journaliste ba osenga biso to contribuer ba $5 pour babakisa na organisation ba mbongo ekokate te et le copain to contribuer qui ezaki donc chaque artère na groupe na o hasard artère après ça qui $10 o hasard comme président ba pesa qui ba $30 par groupe donc c'est ça donc to pesa na mbongo est-ce que ba groupe on a bosa ke belé na Kenya oui oh ba groupe c'est belé papa groupe ça vraiment belé j'étais donc et le eza nini biso ne ba commander de l'inganité vous comprenez matanga oyo to koma ko lela mutu ndenge boyebaneli vous comprenez mais ça ko bosa na kino musala nde sangisi biso ata na yebi na yeba ete il faut na kuma kana matanga tala nde toza ase pe Mundangandanga to ko lela na place abo masoni ba kiti ezate na salle yo moko moni donc Mundangandanga so bazoya ba ovanda api na mabele yango nde likambo na ebite o na les anno jour ko ebi misiko lobe ezande nini dis-moi amususu ba kiti poti libanda pe loko ezate to ebite na qualité Mundangandanga bon maman en fait nyonso des autres dans mboka na biso ba gouvernement biso ministre na biso ya culture art on dirait qui par biso te comprendre est-ce que bino na besoin attendre lukaye maman
tant yo ebidaki non naza na mboka na ngai naza na ba comédien baza naza na ba artiste baza est-ce que biso to ya luke be ministre nda associé biso et ça bongo babeti on mabe babeti mabe comprendre babeti on mabe maman papa non te papa pona théâtre na ebembe penza artiste théâtral la munene boye penza na ba condition to kuti na kati yawa eza sonité ezo sala biso pasi makasi ya kotala niveau papa mundanga banda ko peser na Congo ko peser na monde ati yoza journaliste oyebani makasi yoko kufa ba ko lelo awa te en fait papa mundanga zaki mutu oyo ba ko leli na zo ba pensionnaire ne balela ba comédien nyoso mais ba bi faute de moyens yango batie awa te eza ma faute de moyens te eza ndenge gouvernement na biso ndeza mabi ba ko soutenir artiste te au comprendre ndeko na ngai ndeko na ngai na niveau ya papa gouvernement Salini ya robi gouvernement za mabe gouvernement Salini gouvernement na biso balingi ko soutenir pe ba artiste te vous comprenez bino est-ce que bino botaka gouvernement ka boluka gouvernement bongo exposer aux ba problème na to tchaka e katoto mona bandeko na so ba Nigeria ba travailler na ba gouvernement vous comprenez lelo soki artiste Nigeria kufi ba rolele place ni ba rolele ba place na ba lela raminene vous comprenez papa mundanga zaki mutu balela ina zo ba peso nenge ne ba peso batu musuku o ba mbende musu balela bona ba zobo papa mundanga vous comprenez si bambende musu balela bango kuna na kotanga kombo te po baza ba we nazo pesa bango ba respect place bazali vous comprenez on nga po eza matanga po biso to lobaka nga la bouche moko na loba makasi na monde ba buzo ba fona loba vous comprenez buzo ba o esami na kati wana to ebité ba artiste boko cotiser les sous pour la deuxième fois te po bo luata ba kiti bo couvrir eza soni ya matanga te ndenge za bo lobi de mambo ko sila le bien membre aussi là de Tokocha Bambon Angé bananu mata la patronne allemande Bazali bazoti na mbongo déjà lobby ba chance ma na Londres bazoti na mbongo déjà lobby Nikleti Bouma maman na Brand na Paris azoti na pembo ni po basala ba makambo donc mami il faut Mbappé pe so zabia kotinda mbongo pour papa mundanga na Allemagne. OK na garder lisusu mwanda muto zongi na koto papa mais quand on ko ebisa biso robeza ma gouvernement te ya marmna bino bate ya ba artiste théâtral siko opona yo moko finalité ya matango eza nini papa omoni to pesa pe charge ya gouvernement pa pamba te yo yebi ba mbongo ba vena biso balie na gouvernement obi ba mbongo ve masumu alia na gouvernement soko ezaki ko bongisa tala théâtre ka Congo to linga na biso te po pesa bandaka la bolinga te poso to landeli maladie papa mndanga kufi na mbasu tous les deux makolo na lobi yo yebisa ngai gouvernement est-ce que gouvernement alemana ko bimisa mbongo pona ba artiste parce que papa masumu aza na akota na ba bureau ba autorité musu sans audience est-ce que gouvernement ko lemana ko pesa masumu ata 1000 ata $2000 pour asasa mundanga ezali nde kimutema mabe siko yo kali susu. Dernièrement, maman Liv Lembe a invité qui artiste comédien Nyoso. Yokana nous. Kasi kanda ngo fosi sangwati. Maman Liv Lembe a invité ba comédien Nyoso. Est-ce que ba yebisa ki maman Liv teke comédien moko akufa ki peut contribuer? Na yebisa yo ba comédien to lingana kate. Nani abengisa biso papa cardinal Mosengo abengisa biso. Tala nde ba isola baninga obinga na yebandeni ke cardinal Mosengo abengisi ba artiste. Journaliste moko ya internet kande bolinga mingi boye na yeka na oleka na nzela na kutena bieli anzoke wapi biteke no cardinal Mosengo abengisi ba artiste mende ko nga comédien na uto zane na tongo ti asokoli aipsinga ko no bima na keno parcours monzo parcours na akende makamba cardinal nenga mona makamba mama Olive basala click na bango bakangami bango na bango po bakendo zwa 500 po bazwa $1000 mbongo eza mbongo ya l'État. So ba bengisi ba artiste obombela baninga poani. Est-ce que maman Olive ngazaka maman yo moko? So ba bengaka maman des nations, ba bengaka maman libota mobimba, maman ya Congo. Tanga bengisi ba artiste yo isolé batu poani. Mbongo pesa yo te. Ba konzina bino ba isolé bino. Ba konzina biso te bandeko na biso mo konzepso nani? Ba ba kende mo konzepso nani? Ba o bazaka ba acteur kolo quoi. O bazana ba groupe moko bena. Na biso peut-être, mais ba konzina biso te. Pour mon continent, c'est ça Nzambe, na C A Kabila, na deuxième na eza Maman Olive et Siri.
nakoki koimagine nini phrase mo olingo olobosisi yango te phrase nini loba nani mpo nakomde na kanda mpo omenga na boye problème na biso eza nakomo raisonner ka aso nazwaka ta mwa 1000 na nga euro ya mama olive bolingi mpe bocontribuer tant parce que tomoni na kati kuna bakiti ezozanga tolinga tocontribuer bakomede nde bamitema mabe bakendaki nga kati baisola bato basolaka ya kishishi donc so biso oza mwana lemba so oza kaka bana lemba nde babrifo mpo bokema makambo mama olive so oza mwana kasavubu dadi kitambala abrife yo mpo bokende makambo ya mama olive so oza mwana bandal saisa ya bengi yo na ndenge code bokemaka mama olive bongo te est-ce que bino baartiste no bosenregistra mpo boyebana soki bozalaka combien peut-être tosenregistre te ndenge nini ANTPC na bango yaka tosenregistra bongo to bongo te makambo ya élection sikono wa zela nanu toye na makambo ya tokanisa association mosusu yaka tosenregistra tokosenregistre combien de fois élection mpo mona élection kota mbutu saisa ye apose candidature na ye botika ye ainsprimé batalika obika association na ezalaka président masumu ye zela obaka président masumu ye momuta fongola association na akomisango ora borne eza bor na ye yenda memango na gouvernement oyebi yango te yangwana oboya kolibere me kolibere ndeni elokwa sitio eza ya yo kolibere mutu mosu akoma kolo sitio okolibere siko bino borevendika te boluka bocreye sikoyo eza nini nalobi tokoevandike na nini eloko eza yayebi so tokoevandike na nini yango nga nayebisaka fisto sainga bibeta association na yo biso tokoya to appuye yo yayana mpe moya mongama namonake yuma me asoda me mo namonake yuma mpo ana bacapacité nyonso ana lar na ye ana kar na ye ana pale na ye siko aza yuma bacomédie tolingani te so bino bata internet bolingana biso olingana na biso te omone toza okokota na kati omona ona oyo balobanaka te ona oyo bayokanaka te eloni esalaka na bobebana na obo kimutema mabeti bolingaka te baninga mosusu baavance bolingaka oyo aza boye atikalaka epuis neza wana so bakike motu akomi na succès makasi na poto bamiso bakomi osala ndeti bafina o oyeba yango te oyeba yango te me bokanyaka mpe mbongo malonga te yaya mosala eza malonga te mosala na mbongo te kimutema mabendeleki bo te ete tokanya nini yo ebisanga so moto apoto akanisi yo leo ayokeli o mawa te akabeli ata mwa sa mwa desa biso okanya nini ezala teatre tokanyaka teatre congolais tokanyaka te bateatre ekanyaka eza bateatre nigérien teatre congolais tokanyaka te tolekisa no teatre ya ofele na televizio bato baotala yango ya ofele moto afutela yango mbongo te okomprendre na kimutema mabe wana yango esalaka ke des fois bobwaka na bamaladi oui koyina nako sikoyo maladi oyo papa munanga akufele te nga na mopaya na nga mo bauti poto na ye na memi yo masa na nga théâtre pire ngai me oke na nsima nango obeti nga mosinzo estce wana tolingani yebisanga fo bwakela moninga mbasu te kobwaka na mbasu wi babwaka na bambasu na bango nde babwaka na bango bambasu na bango nga nazoloba na bango nde akimutema mabe omoni bana poto batala biso mo mpe basala ndeni so aza na limero ya comédien mo boye abengaka yebisaka ye bacomédie bolingani te balobaka na bango eloko wana botika kimutema mabe balobaka na bango eloko wana même fois ta mosusu bando oyoka mpo biso nde tolobaka na bango boye baoyoka te bon papa mundangandanga akufeli nini papa mundangandanga bon nga nayebi ke papa mundangandanga abelaki abela ye maladi ya mbasu me nayebi te soki esala ndeni mpo akoma na mbasu tous les deux makolo en plus tous les deux makolo me nayebi te nini akoma na mbasu euti na ngambu na bino bacomédien te mpo bolingana te bino d'abord wana na ndimi te ke euti na ngambu bacomédien euti na ngambu nini soki eza ngambu bacomédien te nayebi te me na ndimi te ke euti na ngambu bacomédien mpona matanga na ye awa aza mpe mutu ndenge asalaka vi na ye biso na yo toyebi te azalaki mpe mutu azalaki mpe na baengagement na ye azalaki mpe makambo anosala na ye biso bato toyebi te koyeba te ke no esala ndeni akoma na maladi esala ndi wana toyebi te ok mpona matanga oyo façon papa azolela manani na soni oyo elati na baartiste comédien mpo soni tolobango bien na soni ya baartiste comédien nyonso façon papa mundangandanga olela donc ekozala peut-être artiste oyo abotami lelo na orchestre toki mpe na groupe moko boye mais papa mundangandanga te amutu akalaka même okoloba nini ete ngai na oloba ete yave na biso masumu ete ya papa masumu ete ya ete ni yaza mfisi mais ete parce que yaza président ye na organisateur ete mamu nyonso ya na charge na ye eza basoni mosusu ye ayokaka nango su te ayoka yango te ndeni mpo ye nde ya ndwa ye nde mokolo eloko te eza na fie mo boye bakela mutuka obike tola matanga mondangandanga vie nde betango nde ekara vie nde betango nde ekara atuka na fingi fete na toli fete yango nani papa tanga komona eti mpo soni oyo elati pote na biso comédien masumu pote na biso abetango kara pa mamodi toyoka liso abetango kara
ndeko na ngai mundanga nanga kutu papa na biso za kombo e bongo jeune na biso dikanda ute ko kufa awa nga na benga papa masumu na banani wana tanga wana nani bozolo banani dikando nani tala papa mama ye président ndenge ayebi artiste mususu yango makambo tozolo bate makambo ezaka ke théâtre na biso ya Congo to linga te ka ndende ko nanga lianza bandeko loba o comprendre pona niveau papa azalaki na bandeko peser ata yo mo pesa lo bien te o comprendre mama bolingo ezate donc ba bolingo kota na monde ya théâtre il faut nini kasi bolingo kokota ndenge nini bolingo kokota ndenge nini mama muta nyazwa oya ye muta ngalia na ndenge na ye comprendre ekota ndenge nini bakinga kati okoya pe na proposition mo boye poza masumu azala oyoka po ene muta mutu ya artiste théâtral nyonso papa mama na ngai okombiye alingara bato bazana ba succès makasi o comprendre azan posa mutu mo azana ba actuel en plus papa biso masumu ayebine ba jeunité muta ko saudi papa biso masumu ayebine ba jeunité elo pe to kambe makasi ya omona papa mundanga le la miawa mais le aza papa to biso pe to ba comédien photo na lela ekaka oyebi na koti na seke papa kufika na beauté balati seka ni nena la tawana papa comme la beauté tu la coup de surprise na moni papa tu lèvres non la lèvres papa comme la beauté na papa comme la beauté akufina beauté ma okunda ma bien te ba olela ma bien te matanga neza bien organisé te obi akufina beauté mais matanga neza bien organisé te na qualité na oyebi mambo to mambo soko za soda te kokweya o comprendre papa na biso mundanga na akufina maladie pe ba pauvre en fait yo do mona mutambonga akufina mbasu tu as maladie et utika we uta papa comédien te biso te batika biso makambo et utina mamu na ye vie privée na bango po e koma bo soko lobili kamba ngo benga yo ndenga bana na convocation na womo samba na nini na gombe kuna en fait non ça m'appelle artiste muninga na peka comédien afundi yo po pola ki e panza ki babi vérité bonjour toya wana matanga ya artiste et comédien mais tomoni artiste ebele bazobeta lisolo que matanga oyo charge nango photo tout na yo président parce que organisation tomoni awa eza penza bien te par rapport ya titre ya mundanga ndanga mais oyo loba ndenge wana loba na ye ke président papa yo osalaki interview ya liboso président alobi na biso koza fou oza mayele te oza sage te mpo ebembe oyo omoni nasalisi bien association tosalisi 5 réunions donc ozoyoka 5 réunions tosalisi après une semaine na VV Center. Donc ba artiste comédien nyonso oyo ba zako landa makambo matanga bako bimisa ba phrase ndenge wana te oyo ba bomba na pembeni o ba yaka te ba zo yako luka ba mona ba défaut alors ce sont des fous donc ba bomba yebi na bango te mais depuis que président Masumu ya s'intéresse na bango te ya luka mingi ba artiste akalo ba sala comme en plus ba rappelé ba ça ba fou parce que depuis banda tongo na yaki déjà awa pona ko tala na vérifier ba disposition biloko nyonso to futa ki awa tout ça ce qui est après pendant ce temps-là, peut-être que na basi na bango mela masanga soko wapi. Donc moi je donc il n'y a même pas de débat. To préparer ma cambo 5 na famille, na ba comédien. To sali 5 réunions na VV Center. Na 5 réunions na organisation, il fallait zalande to moni bo etonde ngeni. Non, mais na so yebisa yo ke place to ye ebembe moko e wuti yawa. E wuti ko kende kala mingi te. Le temps maintenant, c'est la mise en place pour le corps vient d'arriver. Maintenant, mais corps moussou c'est outil awa. Oya yebini makamute un fou, il va raconter des histoires. Tout est prévu. Il y a qu'un boutou comme on a que tout sera complet. Mais j'ai de l'expérience, je suis intelligent. Oya c'est un fou. Tout ça là qui 5 réunions pour nous préparer ma cambo. Na etali président Masumu excusez biso to kota la mo poto kutana yo président na etali élection ya artiste esuka ndenge nini wana pe bino nde boyeba na bino makambo te association na biso eza na statut ba mususu bayeba na bango te que tango ozoyeba te que
kasi yango toye le roi yango wana donc ba statut na biso esali que soki bolingi bosala comité ya sika il faut bato bapostuler na présidence, vice-présidence, secrétaire général, secrétariat général adjoint, chargé des relations publiques. Mais tant que ça, les campagnes et tout, pour reposer ma candidature, il n'y avait qu'une seule candidature. Donc, moi, bloqué. Moi, je suis là comme je suis pour statuer l'obité que tant que je suis là, je suis là pour nous. Il y a un peu de campagne. Pour battre na ba poste wana tant batwaye almena to komi pona be poste ya président baza par exemple mi balé banani papa nani abimi tel pona vice président papa mais ce que zate moi ko sala zate yango na mena to sali sensibilisation maintenant battu ba comprendre basé ko déposer kala mingi te boko mona ko salema mais quand même enregistrer ba artiste nyo Bazali oui président côté sécurité sécurité. Mais nous avons des membres de protocole là où ils vont s'occuper de la Cambouana. Voilà le message phare pour la participation. Oh, mais pour Makambo, nous avons fait l'essentiel aux Ezali que Moutou a Kundama avec dignité. C'est-à-dire qu'elle est normale. Nous avons ici 5 réunions Mobimba. Donc à peu près dans 3 semaines, 4 semaines, 5 réunions, on a fait VV Santé. Parce que le problème est qu'il fallait que y d'abord famille. Pour y avoir la famille. Biso soki toke boni ah non bozela nano tout ça boni tant que moni mena bandi ko so forme to accélérer yango na to moni yango na to so condamner famille te to so condamner mutu te l'essentiel est que makambu ndenge balobaka mieux vaut la fin ya makambu que le début mais nga na zo yebisa na sali ici 5 réunions mobimba na VV Center bato balingaka kolandela makambo tout ça bazalaki bayebi akopesa ta critique mon côté pour nyonso ces salema ezalaki déjà décidé na assemblée. Président on a ba circonstance abo est-ce que ministère ya culture et art peut ba contribuer kana o ezali ba mawa ya ba artiste oh ministère bazana ba problème ebele bakoki kotinda représentant na bango tout ça mais baza tellement na ba problème ebele que soki bolandi to landa mingi te to lingaka to informer et puis bango bakotinda représentant wana et puis ici na 5 réunions au salsi quand même au kangisi eloko moi malonga pona o ezali matanga o pona okunde le kabia nini na ba 5 réunions au bokangi bo salisi wana na lobi que tozui ba disposition nyonso tout na famille na biso to yokani yango ozomona tozali awo. OK merci beaucoup yo merci beaucoup na bandeko nyoso balandaka info 16 ba mesana olanda masolo ekini avec Rebecca Bilendo Pukuta Sika Bozali je crois Willy Chimpaka David Loketo Patricia Lelo Pukuta Zoé Kiambi frère Richard Madeka bolandi ezalaki penza maloba ya ba comédien balobi muto azoboma o ezali bango eza président Masumu et tout mais tout le monde président Masumu tobi non to approcher pe président boki président lobi président bengi ba comédien msusu ba fou bon esali biso pasi mais ezali kambu moko au fondé ba comédien bazwa kata okuta na pe yokana ba maramba boy eza biso to photo ya to remarka ba biloko pe to tuna ba comédien parce que ceux qui lobby tozongi awa tomoni ba image ezaka neto kuti en tout cas là on va conclure que ba comédien ba kundi président Mike Nandengwe esengeli te mais pour na en tout cas bo mesana tout bo mesana plutôt ko la masolo ya kine pour s'abonner pe na o ezali site na biso info 16 et kosala biso vrai bien parce que ba nouvelle a bien kaka na Rebecca Bilendo Pukuta la Servadi beaucoup dans na o ezali ba masolo ebele awa. Un grand merci na tonton Minga Mobali ya Serie, grand merci na bandeko nyoso balandaka biso mingi na libanda mboka na États-Unis, Patrick Valence na libota ne mobimba Mami Pukuta, Patricia Lelo Pukuta na Chris Kunku mon beau-frère, Christelan Kunku, Blansing Kunku, Myriana Delriam Delphin en tout cas na Labino Fort, Timothée Jolina, Mami Pukuta, papa Mabia la Lutete, Joe la Diana, Nathan Rosé, ça sent ma famille en tout cas je vous aime tellement. Na tiki binora na masolo ya kini na info 16 bokata te bozapa te bozala toujours wana Rebecca Lela Bino Fort la Servadi bye.